Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Mama wana azaki bon na biso. Bon wana ngande mna lukaye. Ndongo yebi papa bino asalaka nga pe na salaka. Onela. Wana lipasa mwana kai. Wana lipasa no ya mobali. Onela, oza mwana mabi on ya kobeta nga boite onela pasi. Sola lobi na relate o makambu nyonso onela to koma na poto onela pasi. Mamuza ndoko za mbisanga. Tango azalaki na période temaki nga na yebaka. Na calculaki ba date na ye. Si tant ki bo mwasi ne kokaki. Bayaki ko bimana papa bino ndiko mwasi na mobali. Nde ayaki kozwa izemi na bino mibali. Tant ozemi yako sa 4 mois. Ayoko ke échographie. Bayebisi ke azana na ba mapasa mibali mwasi na mobali. Tant même maternité. Na prochain qui est sur la nae. Na isi ke nga bisiko pesa nga mwana moko. Yosika na moko. Nda welelaki la fille. Nda welelaki mwana mwasi. Nga nazwa kiyo. Yo kanga ita mato yata. So boyi kotala nga nelongi tia ata mato ina yo kanga yo onela. Naza mama na yo. Onela. Tina bombela yo secret. Pasi le kaki. Tina komaki na point. Na te kalipasa na yo moko. Na place onga na bandaki kosala. Toko kende Lubumbashi. Avant to kende Lubumbashi. To sombela ke. Eza likambo akolela te. Olela pona nga pena banda kolela. Olela nini nango. Mais lipasa oneleza yote. Mama, pour moi na bega nani? Mwana abega nani? To lipasa langa. Malgré ngatem na bota bino ma chérie. Yaya, malgré ngatem na bota bino lipasa na ngai. Malgré ngatem na bota bino, malgré yene mto bota bino me boza papa moko. Oui, on a Santa Rapa on est là. Oui, on a Santa Rapa on est là. Papa. Oui, on a Santa Rapa on est là parce que on dit que Santa on est là pas. On est là. Oh, monsieur ça est sonné. Bon, il y a sonné. Et c'est vrai. Et c'est vrai, pardon. Pardonnez-moi, pardonnez papa Nabino, pardonne même si bon on a combien de bonne. Parce que ça m'a y été. Limisa, non qu'on fout comme ça, on fout comme ça. Eh maman. Papa limisa ngai pas chiki. Ça va là. Non. Voilà. Soit qui mia maman. Soit qui mia maman. C'est n'importe mais là ma fille. Non, monte ça la vie. Non, moi, on a respecté Baboti, s'il vous plaît. So total na gauche, non, malgré que Nandima ke babota, mais ndenge comme ya boy, babota sauté. C'est même c'est mon elungwa. Mukanda nzambe lobi boy. Lévitique 18 9e verset et lobi boy. Bokoki jamais kozala na relation sexuelle bande komi bale ya tata moko to ya mama moko. So to avancer mingi moni bazo déterminant comme abomination. Alors ce qui abomination ezali c'est que vous avez sous favorable na miso nzambe. Amen. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger
nakoki kobomba te bolamu nzambe asali ngai prophète baopportunité mpo na nga clémence ekomaki mpasi faveur ekomaki mpasi me ntango nazongi baopportunité oyo nga nakutani nango nakutani na baopportunité donc motu nyonso aza na besoin baopportunité na vie baporte efungwama bachance esala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine oyo nauti ozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzambe apesi nga bafaveur wana baopportunité efungwami donc badifficulté oyo nazalaki ya kokanga ngai ya makasi modele nzambe adebloka yango nayebaki te kekozala na bopete boye vraiment délivrance eza vraiment très nécessaire. Je suis une femme on a salarié business pour que na linga makambo na ngai kende bien mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas ya batu tout ça naza na ba porte fungamaka en tout cas na sentir yango makola mwana oyo zonga normal zongsa abana kotambola bima libéré na ini susu parce que na pesa nzambe merci na makambo asalelinga no pesa pe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga bana nyoso o to babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu kotelema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simba te boya epai na nzambe nde bokobika na dozela bino na moto ala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier sac stylo ketch frais scolaire. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6 lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre basoso na classe ndenge yo osepumonaka mpona kosombela bana no biloko soki mpo osepumoni mpona bana oyo baza bainnocent balingaka te ke baparent na bango bakufa me nzambe adesida ke baparent na bango bakufa epuis mpo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Pour la participation na yo, benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Boza ebele bokota la biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité awa na Chebiso télévision. Un grand merci parce que bo côté sur la banda kuna bino bo sepela na émission bo adapta to bo s'adapta na émission oyo. Bravo Jésus Christ. Émission oyo ko sunga bato ebele kasi soko lingo soutenir yango numéro na biso zali wana benga biso ikosa biso malamu mingi. Mais yamboto banda topesi matoni mingi la sponsor na biso officiel Jésus-Christ de Nazareth. Na bosanité fondation Maman Denise Nyakero matoni mingi pe na bandiko nyonso o balingaka biso o basepelaka na Chebiso télévision ainsi na papa Chic Mukati. Nzambe apambola bino, nzamba mona bino. Un grand merci aussi na maman chez la Mwanda, orphelinat maman chez la Mwanda depuis États-Unis. Merci mingi na ndenge okosunga bana bitike. Ba kolia kobela osepela nzambe apambola yo. Ba feti pe koya na yango maman chez la Mwanda asengi motonyo c'est bonne foi motonyo sa muté malamu ayeba ko soutenir bana bitike parce que ba feti ko pusama bana bazongi kelasi bana bazongi ba futi ba frais scolaire mais sikoyo to penser bango to bongisa un petit rien pour na mois ya décembre. Mesdames messieurs nazanga ngamo côté na plateau nazana invité nanga moko alelo to yebite nini amemeli biso to pe nini ayekoloba à travers cette émission. Bravo Jésus-Christ. Maman, bonjour. J'ai un micro. Voilà. Bonjour et bienvenue. Bonjour, papa. Papa Chic Mukadi. Ok. Voilà. Merci, papa. Babi, on a combo yanang. Babi, on a combo ma joie ndaya. Ma joie. Ma joie ndaya. Ma joie ndaya. Voilà. Tu yambio, encore une fois, na émission Oyo. Bravo Jésus-Christ. Na banzi, banengba bolingo, boyebi mama, te, azali bongo, maman, histoire moko ile kawa, kasi azali maman mobokoli. Mama oyo abokola mobali mama pasa oyo bakabwanaka
moko akendaka moko akendaka epai baye kokutana kimokolo balingani baye kobalana baye comprendre que bazali bandeko kasi mama o azwaki ndeko na biso mobali mama ya mobali yeyo aza na plateau aye kobeta ko éclaircir sur ba point mosusu mama abetaki awa oyo ezali bongo te nde aye kopesa mwa éclairage sur dossier oyo bola na yango na bokebi mais ba rétro ekozala pour que bo comprendre il s'agit de qui otokolo na plateau lelo mama toyambi yo lelo yo lolenge nini omonaki mwana na yo na émission babeti ko lisolo to pe yo moko landaki yango nde poussé yo oya. Bon papa Cheki nga babetela kinga lisolo te nazala fan pena ya chaîne oyo. OK. En tout cas nalandaka on plusieurs fois. OK. Et comme ça kinga na mwana nga mobali awa aye mission mais bio moko eza lukuta papa Cheki. OK. Donc ba koselinga mwana na ebite mama wana na ebite soka azali awa ou bien za wapi. Et to zuete albia koleka sur na télévision te et quand ndenge mobali na yo pa boy koleka ndenge pa boy koleka mais yo quand même on dit mais on a sepeli nango ya makasi ya malonga yango wana betele biso lisolo ya kubota ma ya bana wana tipe bakenda isa yo version eza lolenge nini. Merci papa Cheki. Version na ngande eza ya vrai. Mama wana zaki bon na ngai na kati ndako ngande mna luka kiye parce que na sala ka mbai na nga pa sala ka tampena ke losama comme ça ezalaki te nde nazwaki mama wana en tout cas azalaki ndeko na ngai na koloba bon bondeka balobaki na émission awa ke bona botaka te nenga moko na solo ina mbali na nga papa Cheki na ibisaki ke non to umeli mingi na libala do ba famille mbali na nga ba komo changa mal à l'aise na ibisaki ngai papa et ça na ngo pe loko te ope bon na biso na pazaka mwasi azala nyoso bon bosa ni bobota nae mobali na nga boyaki ba na nga boyaki alubite e bebisa libala na biso tande to sali bo ngane na force mobali na ngai na volonté na ngai ezate na volonté mobali na ngai bon ndipo mobali na ngai yokelaka ngai alingaka ngape merci ndipo mobali na ngai alingaka ngai yokelaka ngape ndaye kosala ngo eko sala nini e ba salama indegi babimai na bon na ngai babimai na bon na ngai botema ke okomeka ki nanu bon ndenge nini bien sûr que mobali okomeka ki ye mais bon temps oyi pa na ye oyi saki maloba nini pour convaincre abimana mobali na. Merci papa Cheki. Bon na fandi saki azam ninga mwasi natali saki ye ba vérité nyonso o elekanaka na libala natali saki ye na esaki ke no asunga ngai pona na batela libala na ngai na solo na ye bon toyokana ki pe papa Cheki na pe ko proposer ye ba bien matériel. OK. Ndeko nanga mwasi wana andimaki tu parce que c'est la période na ye nga na yebi na calcula ki yango bien tanga comme na période ti esili après ti na ta ovulation nde na centraki mobali na ngai nde babimaki na ye na ntango babima voilà. Merci ntango babima mobali na ngai aye kozwa zengi ti zemi ndenge ezokomela ntango zemi ekokisa 4 mois nde ntango akendaki na nini échographie bayebisi ke no aza na de mapasa donc bana mibali ntango aye alakisi nga baresultat nyonso nayebisi ça va temaki eza bongo yo kozwa moko otikela biso mpe moko mwa mwasi wana ndimi pa Cheki toyokani ne bien andimi comme ça kutu ayaki akoluka nini andimi nzambe pe kosunga aye kobota tango aye kobota nde toyokanaki accord na biso eza accord na biso mibale donc biso misato na mobali nanga na koloba. OK. La dame apesi biso mwana tobandi obokola ye azwi mwana mwasi na yebi te awala ye mwana mwasi bon selon ye akobalisa ye tala nzambe ndenge asalaka makambo ne papa Cheki toye kozwa mwana mobali mwana na ngai na bokoli ye bien atangi ba classe donc vie nyonso ezalaki bien tant iwale na esili aye kozongela mosala
mais ba regarde ne kaka bando ta ilanga mwana en tout cas na bando sepela nango te ndo mbai nanga yo loba bi mais fois mama on nga ta ila mwana na biso en tout cas na mwana ndeti abando yebisa ye makam sus na toni papa toko sande papa lobino to lukela ye mbongo après to sommer le pan quelque part na fandi ciel lisusu na yisenga bi omonika ningo uti na wale kusala sumu sala boye okoya ko bima mupepeza bien te falo garder ki bo mwasi bo pona ngai to sombelo lupango to peso pembo moko bien okobana ko voyager o sala ba activité no msusu mwasi andimi to sombelo lupango makam nyonso na maboko na ye mikana lupango za maboko na ye na kombo na ye na kombo na biso te isa na kombo na ye to sombelo lupango alungwe ki bonne akomo fana lupango na ye aosapi makam na ye papa na comprendre te biso to déplaçaki to voyager ki na biso na koya nde bakutanaki basaya bolingo na bango mais esa no mama na nini ke afanisa mwana nga mobali ayebise ke bombeli bazaba mapasa oui bazaba mapasa bazaba na papa moko mama abango bazape na mama moko bazape na papa moko papa ya bana na isa mobali na ngai asa mobali na ngai OK mama wana ne za mama moboti bien sûr côté ni ko salo mabe po olingi ko sangana wana te olingi mwana mbala bala na et puis baba ndeko bako bala na te quand même oui yo siko souhaiter nini na bango nyoso bibale na bombe bako bala na te kana yo lobi pa chic mais ce qu'on passe dans ezake ndenge mama na landaki na émission azoloba ke ayaki na zem koya non ayaki na zem koya te azui zem na ndako nanga OK penga nem na permettre ki zem wana so nga na boyaki na kalaki betili lo oyo botonga ka to fana wena mbali nanga ti le pe bozana mbali yango pe oui aza mbali na ngai abiminde akendaki makamu na ye bon nde yango na tindaki nga na ya awa voilà boko c'est la ngai bande komi balé wana ba les deux jumelles et jumeaux voulais-je dire ba jumeaux ba kota comme ça boko c'est la nga bango po ba fa na plateau to résoudre problème auto aussi ça makamo une fois pour toutes malgré maman ya moi si abonné goya na ngai za malamu ba tous ba za na plateau to aussi ça papa za la papa aboy na ye mais malgré maman be voyager mais moi je comprends que papa aboy na goya et puis maman pa ki mazai na yaki na yom da yo funa mais abonné ko zonga sous na plateau pour la suite alors beaucoup c'est la bango s'il vous plaît vous allez entrer venez papa vanakuna on a s'il vous plaît mon maman vanda zo isika mon fils bonjour papa Deninho tu es qu'à aussi sa dossier tu as micro na yo maman eko éclaircisse problème est ça problème t'es pas chic yene mtu aza problème yo babenge une émission otiki nga na ndaku obeteli nga tali solo moko te est-ce que ça a sens okoya awawa pona nini oyebi kosamusi ngai osamusi même si papa na yo est-ce que oyebi yango eza sens te bako bengo ka boye ndenge nini oza na telefone ata ko tozalaki wapi okobenga nga tosileleke mama etala boye oyebi se nga te poani problème na nge eza yo kasi maman siko finalement azo ebateza ni baosaka na ote papa baosaka na ote finalement bwana vérité te boza la vérité maram na biso te boza la vérité te to bota mina banyama te c'est que maman azali c'est que papa azali papa nani maman nani le vrai papa nani le vrai maman nani finalement c'est tout kufa to ni to kufa na linga to silike sala kanga bien te ko silike likamni o silike les awana okufa po ani papa na bino ka ye wana ti o changer papa encore ye wana ti expliquez-moi la vérité, expliquez maman la vérité, expliquez-moi on a comprendre que maman a un micro. Bon les amis, école les okola kagato bosalinde. Mata voix? Non, il va écouter son nom ça non deni na zeni ndo. Ça. Il non ça de non y bati.
tinde na vandi a na ye bati anda makwane le ka na dina zoki su awa na ye bati so no sande na vi na hapuna na lazim no sani maman na ngai mekambe ko relate bango bana bayeba lulenge nini makambo ngo pe komaki. Merci Pachik Ngoma. En tout cas limbisanga parce que na betelo non li solo tozo kasiko. Mama wana azaki bon na biso. Bon wana ngande mna lukaye. Ndongo yebi papa bino asala kanga pe na salaka. Bon te ma kenga na za problème non na mabota. Non na zwi mwana te. Na sola kina papa na bino. Na yebisa ke non abimana bon. Abimana bon malgré ça qui difficile pour na papa bino andima mais na yaki kaka kobunda na mwasi. Ti papa bino ayaki kondima. Na benga ki payer ye bonanga na fandisa ki na solo na etake basi na basi. Na mekaki kotalisa ye ba bon ni na kosa ele na vie ba matériel on kopesa ye. C'est ça mais ayaki kondima abota na mobali na ngai papa na bino tango azalaki na période tema kenga na yebaka na calculaki ba date na ye ti tango ki bo mwasi na ekokaki bayaki kobima na papa bino ndeko mwasi na mobali nde ayaki kozwa zemi na bino mibale ayaki kozwa zemi na bino mibale tango zemi ayaki kokisa 4 mois ayaki kokende échographie bayebisi ke aza na bamapasa mibale mwasi na mobali Dieu Céleste ayaki kosunga ayaki kobota en tout cas bobotamaki bien nde na donc tango abimai maternité na prochaki esusu akosola na ye na yesiaki ngai bisiko pesa nga mwana moko yosikala na moko nde awelelaki la fille nde awelelaki mwana mwasi nga nazwaki yo na bokola yo mwana na ngai nde mpe nde toyaki kobima tokokende Lubumbashi avant tokende Lubumbashi tosombelaki eza likambo akolela te olela mpo na nga mpe na banda kolela si olela nini nango nde toyaki kosombele lupango topesaki ye mpe na mbongo ya bien akende ofanda na lupango na ye abandaki mpe baactivité Pachik pekiseka atika kolela sikoyo likambo alela eza wana non bibi pasi botina mitema na biso nga mpe mobali na nga na kokotika ye mais boza eza parmi likambo tobengeli bino awa na mama po esengeli botikana parce que toyoki que mama yebi ke bokei kovanda esika bino mbale bo continue kosala ba vie na bino. Mais oui. Aussi longtemps basi ba informer bino boza bandeko. Boka bona te pona nini parce que boza bandeko. Non longola zemi te. Pousa micro. Boza mabe. Mais après koyeba ke obota na ndeko na yo ndimi ko bota na ndeko na yo kama. Eloni obino bosali na vie na biso. Eloko na kotikala ko bosa na ngona vie na ngadi. Bolimbisa. Kotikala ko bosa na ngona vie na ngadi. Bolimbisa. En plus no yeba ke angaza kana papa mususu. Mais vrai papa na bino ye wana ti vrai papa na bino nde aza mobali na ngai vrai papa na bino boza bana na ngai boza makila moko boza moko boza bana bo milibumu moko malgré ngate mna bota bino ma chérie yaya malgré ngate mna bota bino lipasa na ngai malgré ngate mna bota bino malgré yene mto bota bino mais boza papa moko toza innocent biso toza ba innocent toyebi makambo bino boyoka bosalaki makambo na balias na bino na bandenge na bino pourquoi manga o bino bolia mobesu ngai biso to santi ngai koza victime mabe be kwani koza victime mabe kwani pas bonaki na bino biso zalaki po to santi ngai na biso pardonner biso et c'est mes problèmes te et c'est mes problèmes te abota mais boza sous ma sambalité ouais mto banga botika ete mais boza ba mapasa mais papa mais ngalo tika mbali na ngadi
bozoptala inceste bosala ngo bien te wana boyebaki nanu te yango ezaki inconsciemment pashi siko boyebi esengeli botikana raison pour laquelle mama yawa bobengisa bino bokabwana botika kozala ensemble parce que boza ba mapasa bino bolingo kabwana te oyebi onga santaka pa onela te oyebi onga santaka pa onela te papa oyebi onga santaka pa onela pashi donc motikisa pa onela pa ngana fandisaka yo na te ya koke avant na sonner to bali mwasi te koyeba nzoto na ete na yebisa kwa ngote elo ni yosali bana nzamba viva lokola yo mwasi oyo bali te bayebi na famille wana te mais c'est une erreur c'est une erreur biso peut erreur c'est erreur bien sûr c'est erreur donc biso to zala erreur kanyo zote pa na bino toboya ngote papa toboya ngote mais ça ne ka ke no bolingo na bino continue souter katana na sansu wana mama linginde bo continuer na bolingo na bino lisusuté boko fana ndako mo te ke bo da sunda kuma côté donc botika berego ikaki liboso ya zemekota oyeba na lisusuté esengeli mena bo cesser na kosa nango raison pour laquelle papa tindaki mama ya to bengisa bino maliki bo mona na souté boko sa mokili na bino mais esengeli boyeba ke bo kabwana papa shi zemi botama abota mwana mwana obotama mwana ngo obenga inani akobenga inani bon pesa sio ide na yo ide no te papa koke na makamu na kanda te osanga boye po anini ko mboshi osanga boye po anini onyokola mulimbo nanga po anini yoko nyongole ya bizo yo ndo za kimete est-ce que soni minga ngona lozo sana ne papa na yo sono bino bosali na mamisika na dali kolwa sono bino bosali biso o biso sali ne soni boya bino soni te c'est erreur pardon pardonnez papa na bino pardon même si bon na ko bien ka bon parce que ça m'a yé l'été dans les débuts on dit que amona ki bongo fera ko luka ko ayebinga bien ayebi papa abino bien olinge bo pexai mais yaki ko luka biso te caché pour na bino misaki tenya to yeba esa biso te esa yaye moboko ni na yo esa erreur na ye vene bande kuna ngati bolingaki boyebana dans les débuts to kozalaki nanu zemi na miyelaki te alingaka luka biso po ita luka biso soka azalaki ambatelinga kaswa na yebi te oui papa mama o no se sala nzambe nda comprendre to bakati na bino papa kuti ko sala na nzambe nzambe mtu basibashi nzambe jouer te mo sala na rataka na nzambe nzambe muninga na bino ta ko sala ba na bino mo ngati kimate mama munda to tshona sa mesa lumière et ya mo lumière mais c'est une vérité et un problème te de ce so poke wapi mboshi okende wapi papa yo ne mtoza mwana mbali na kati ya libota oyo bozi nyonso tata abino sesa ya yote papa place okende eza te pardon kokende te kotika nga mona okoka te sa yo papa la ngai na okoka la nga te na mesala déjà komona yo makele no esalaka nga bien papa pardon limisa na kofuka mata ofuka mama mama papa limisa ngai pashiki ezalaki erreur papa limisa ngai vanda na kiti mama s'il vous plaît vanda na kiti pasa bana ngala ko boya bino te OK pas de problème la grande dans tout ça mama lobi mwana kende sika moko te yo esengi bokabwana ndeko mama bolingo abu pia est-ce que vous sala ngote oloka mbali mususu papa le mero le bati mo bosali biso le po nini Quoi? Papa! Pashi! Non. Maman,
Mashiki mwana nga papa. Mwana nzambe okosala biloko na po anini. Yesu dasa sopa makila pona papa mashiki. Eh, zabalola. Bana la. Sois kimia maman. Okosala mote mashiki. Sois kimia maman. Sois kimia sili. Sois kimia. Bomela la makila. Eh, Zambe. Mama. Mama. Kaka lelo botikana, kaka lelo etikana. Papa, esi bate, pachi kokolo bate, pachi. Pachi kotika ngabona ngabeba. Sikoyo na lobi papa na. Efaka bomela makila ko kabonate. Mama na pesa ki de wana. Papa bino faza aka awami yokela. Ngamba makati tibolo mama bande kona kudunga na muna na. Yo pe wa nona yiti. Kona ngiti papa. Moshi. Papa si alors mona alors fréquenter ba fille. Une possibilité zali ba fille ba non fréquenter une vitale qui n'anga bien tout ça là. Ça n'importe mais la makina. Ya moto ça la vie. Supposons que la bateau va s'amuser à la na ba usika ba mama yo ka ba problème oteza wana po ekosimba te poshi lipasa na yo lipasa na yo ata kuta za lipasa na yo te mwasi mosoki emela nde makila ezala bino nde bolo papa ata kutu bongo mwasi obaa mayele te ambala ndeni ibobe nosaka yo chasemi yokoyele eza te mama limisanga na boyi naso na boyi ba problème na boyi koninga te solela te ceinture omosola te pantalon miso nongo pesa wana na nga na kosola kela za tort na esoka bongo sola te pantalon yo balinga bona loka lika mususu mama chana se asoba papa okelemela makala moi n'a respecté ma beauté s'il vous plaît. Parce que ma belle bon tu maman bozo condamné nani. Bozo condamné côté nini. Tout on attend moi mituna. Bozo condamné maman nani. Asali ni po condamné. Parce que makambo bango basali. Basali nini? Bango bayokana kinana na so na maman biologique na biso ke bango baneso kobota te basomba ngai basala ngabo ase mukuna basomba kai to zungsu le po kosomba kana popasika ta. Soki ya maman biologique wana zaki mayele. Mwana si moi c'est ça liga bete poani. Nani fana olo bango. Bako poser te poani aso bandima e kasa ndima poani. Awele mbo na lupango. Profiter na faiblesse na ye bo somba biso. Biso to profiter ki bien sûr. Ye ba profiter na bozu na biso. Oyoki. Obanga kunyela zabu ezala yo, ezala mama langa, ezala papa. Non linga la kutu mututi. Olinga kaka. Mutu onga na olinga te. Olinga ka posa ba parana yo. Olinga kaka. Koyo neti mwana yo lobi robota na yo. Papa ngala longola zemtenga na bota ngala mbali na kapeto ozala kaka. Pashik. Bon matiki bosa mabe. Pashik. So total na gauche hein. Non. Malgré que nandima ke ba bota, mais ndenge komi aboy, ba bota souté. C'est même c'est mon elungwa. OK. Oui, c'est même c'est mon elungwa parce que relation est kata na mbala mako. C'est mais ça il nga elongwati. Na longola zemite no bota mona. O bota e papa. Makambo wa bota ezate. Abenga e papa. Aza papa na. Et si baté bozo yoka conseil té apparemment na ebi ke bozali emporter na bolingo. Mama sengi comme ça na nzambe aya ko chabino maboko po ete akata ba lien. C'est possible katana. Katana, c'est pas possible katana. On peut restaurer vos vies. Vous savez makamu susu o asali makamu na ye o passer makamu na ye. Amen. C'est possible avec Dieu. Bobayi bokufa subo kabani bokufa. Kata no liango e kata na non deni dega bolingo onga ngakai. Na musai na nsamba okata. No kukana ngai. Bako briser yango ekosila. Isi fondi makake no tiki no ngo boyango. Uzan kondima te? Eza passe.
eza vraiment pasi pasi nyango eza wana na yo mwana mwasi mama nakoka te oyebi degré te oyo nga alingaka ye oyebi te kotala motema nango mwa mais boza mapasa to olingi ndeko na oyo eza mabe te eza mabe te bolukelanga Thomas Fabien wayo makambo Thomas Fabien bolukelanga papa Fabien boyelanga minga na okopone bino te eza dia likam de essayer bani c'est tout na s'excuser na fukami boyelanga chiti papa Fabien kota s'il vous plaît eloko osali ezalaka te ata obandeli mokili kolinga te komela na makila na mwasi en tout cas kosalaka so eloko wana kolingaka te biloko wana eza baimpact yango na ténèbre ezalaka te ata bolingo yango elati ti na suki komeka biloko wana te bolingo eza bolingo makila eza makila mama na ngai makambo na okango kale bino basheni bozala nango ti lelo mbuluke biso makambo eza bino bien sûr besoin accuser ba parents pamba ba parents balobi basali mabe papa papa Fabien aroya po ete ameka ko expliquer biso dossier oyo Tambalola merci beaucoup l'homme de Dieu bonjour papa Jessica la grande personne dans notre micro na bandi on a dit malamu dossier ezaliawa bandeko balabi ba moyeba tika na ezalité pour ba mena na makila bale ba mba okabona susuté de peur que moko ya okufa pour ba chaki maloba en tant que serviteur de Dieu Moussa na Nzambe nini ko ikolo pa pona dossier bandeko na biso. Merci beaucoup papa Chic pour na maloba nalandi lisolo yo na bokebi mingi parce que bande komi balé je vais par rapport à lisolo ndenge to bandaki na bango la première partie ce qui est grave na kati ya likambo ezali mabe déjà basi ba consommer mais il y a toujours moyen au tokoki kosala pona koluka terrain d'entente ainsi que kimia ezala na koloba na bandeko na mibale boye bosambelaka merci beaucoup et salim alam quand même le quoi bosambelaka je kwa nzambe ya kucha loboko mukanda nzambe lobi boye Lévitique 18 9e verset et lobi boye bokoki jamais kozala na relation sexuelle bandeko mibale ya tata moko to ya mama moko surtout avancé mingi moni bazo déterminant comme abomination. Alors ce qui abomination ezali c'est que vous avez sous favorable na miso nzambe. Amen. D'où ndenge bozo loba bolingani moye boka bonezate mais na nyonso lokola pacte ya makile esalemaki biti ya relation to lien banda ko lié bino ezaki nango contourner. Parce que bo se sentaki na ebandeli ezaki na attirance moko ezaki na bino mibale mais boyebaki te so ezaki cause nini. Or ezaki parce que ezaki na makila moko nde ezokule na kati na bino nde yango créer connexion wana bino ya bino mibale vu que lokola na kati ya ndenge bobotami eza na ba vérité mususu oyo boyebaki te yango nde omoni eseme makambo nyonso mais or na kati nango nyonso ndomona na betaka beaucoup plus sete na bandeko nyonso avant okutana na ndeko avant osangaje na kati ya libala esengeli osala tout o s'informer na passé na ye parce que ceux qui o lukaki oyeba passé ya mwasi pe alingaki pe aluka ayeba pe na mozindo auti wapi na descendance nini de même pe mubali nde par là bokuluka boyeba lolengi nini boko se stabiliser mais na nyonso il y a déjà inceste esalemi na kati mais lokola nzambe azali mobateli nzambe aza mobikisi nayebi ke soki tokomprendre mabe oyo ezali tokoyeba ndenge nini tokosenga loboko ya nzambe na kati ya likambo mais nazobeta beaucoup plus sete relation oyo ndenge bozo déterminer bozala nango même na miso ya nzambe ekozala reconni te. Amen papa, amen. Maman n'a zemi déjà bêta yo. N'a zemi déjà bêta yo mo.
Oui, na yoki olobi boyebaki te. Tolobaki eza na tangu ya ignorance. Et vous bakabona ndeni. Boyeba déjà ke boza bandeko. Yo moko na conscience na yo oza mwasi. Tango zo tambola na mobali ngo zo loba mobali na mobali no tandeko na yo. O tambola na ndeko na yo. Na conscience no yebi kete ndina o tambola boy. O aza ndeko na ngali pasa na ngai. Esa la kondeni. Oko kata somite. Mais wana ezani. Mais oh bana na koloba boy. Mwana nyonso tokoloba ke mai ese sopani moyen kolokota ngo eza isusu te. Oui. Mais relation même nzambe emona likolo eza mwa pasi pour reconnaître. Parce que eza déjà na ba abi ebele aussi esalemi na kati. Yoka nanu erreur ya liboso esalemi na relation oyo bosali na pacte de sang. Ezali eloko mongo ya mabe makasi surtout na monde spirituel. Et puis ba répercussion nango eyaka pe na bomoi na biso ndenge tosaboyi. Eza na maloba bolobi tango bosali ba pacte wana tango bosali eza na maloba bolobi. Maloba wana eza comme ndenge tolobaka eza comme hôtel mo botongi. Bosali comme offrande bopesi makila na bino moko. Donc d'une manière ou d'une autre eza lokwa bosi il y a déjà makila wana me boyebi pete na monde nini we réclama bino. Si vous imaginez libala ya boye nzambe pa na katite webi maître na momu tabando dirige bino. Parce diable ndia wando za maître ya libala. Parce que ye wana ndi mutu bopesi offrande ndeko na ndeko bobalani mwana na obenga bino nani akobenga papa noko akobenga yo mama tata mwasi to akobenga ndi lokola erreur esalemaki par rapport ya ba parents ndenge bokendaki vers bango te parce que moi je comprends que ça par rapport ya génération na biso ya lelo bandeko bazara beaucoup plus ceux qui relation ezali esengeli abombela na nos parents tukaka likambo esalemi eza erreur munene. Je crois na osenga na bino na yebike bolingo ezali mais bolingo ezali entre bino mibale ezali bolingo ya makila moko. Voilà. Ezali bolingo teke ya bo partager comme relation beaucoup mwasi na mobali. Parce que au moment boyokaki attirance na bino mibale ezaki nde makila moko eza ko bendana. Eza ko ganga. Ah, merci pasteur. Mais lokola bo interroger qui les passé te yango moni bokoyaki na piège. Na lobi te boboyana mais na lobi nde bokabwana nde par rapport ya relation oyo bozana ngo ya mwasi na mobali. Donc les âmes mabe bo consommer qui je crois tokosenga bolimbi c'est pas nzambe na yebike makila ne kosokola bino et puis réclamation wana oyo par rapport ya makila bomelaki par rapport ya makambo salaki je crois que nzambe aza capable ya kokote moi malédiction les adi corona bino. Amen. Kimie kozala mais kocha makanisi ke bino mibale mwasi na mobali en tout cas ezala moi passe. Même na vie oyo ya biso normal même na vie spirituelle bokozala na ba déséquilibre ebele. Tege musala nzambe o nakoloba na bino yango na éviter ce qui papa azana likambo koloba. L'homme de Dieu, merci beaucoup pour le conseil. Papa mot de la fin na yo pour na makambo yo et puis to pesa mama malobakuna. Yalo bozate. Mon gros banin. Votre micro? Merci beaucoup malgré Marambo Babatbaro Ateme. Merci beaucoup na maman. Maman Yobakisi ni potosi sa émission en beauté. Merci Pachik. Merci pasteur. En tout cas, au Songi Penta. Au Songi Pena Libota Nangai. Merci Pena papa.
Et là, on a coupé ce sac. Merci parce que vous avez aussi là. Merci. En tout cas, ndenge pena osali nyonso pour nos confrères que mitema ba omi balé batikana. Merci pasteur. En tout cas pour nanga pas chic. Ba omi balé ba kanisa na tate. Donc bazo monana o mona ke o lipasa na ngai. O mona ke o lipasa na ngai. Merci beaucoup maman. Mesdames, messieurs, on est à la fin de cette émission. On se retrouve prochainement. L'émission on a bandi pesaka leçon na bandeko nyonso batala kabiso bozo kango leti leçon lelo zu bandeko mais lobi pe ko komela yo zo mayele pour que to éviter makamambo et komate. Bye bye. mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaire. Toqué na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango yoba inge banda na mois de septembre basosonga classe. Ndenge yo osepumonaka mpona kosombela bana no biloko soki mpo osepumoni mpona bana oyo baza innocent balingaka te ke baparent na bango bakufa me nzambe adesida ke baparent na bango bakufa epuis mpo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Mpona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089.